Awa na Fubu, papa azwaki décision pour na kotonga temple ya église kimbangiste awa na mboka ya Angola na Luanda na munisipu ya Talatona na bairo ya Fubu. Temple oyo to bandaki yango le 12 février 2024 mokolo oyo papa atiaki pierre pour na musala e banda. Depuis wana ti lelo le 1er août 2024 nakanisi nyonso oyo etelemi bozali komona na kati ya lupango oyo esalemi kaka na 151 jours. Écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Bah français, bah vous mentez, il en restera toujours quelque chose. Tazareko Kende, qui vivra, verra. Balandi ya Kimbangu 21 bipanyo sobozwa mimbote mingi na bino awo ezali wa bino mami tutoma aziamba. Lelo toye kolakisa bino miracle oyo esalemi awa na mboka ya Luanda. Oyo ezali miracle oyo tolukaka esalema. Awa na Fubu, papa azwaki décision pour na kotonga temple ya église kimbangiste awa na mboka ya Angola na Luanda na munisipu ya Talatona na bairo ya Fubu. Temple oyo tozomona papa lobi inauguration na kozala le 18 novembre 2024. Tokomi déjà na premier niveau ndenge tozali komona na likolo kuna batie déjà dalle etikali côté mususu bakosala yango kaka na semaine oyo. Temple oyo ezali na hauteur ya 14 mètres, largeur tozali na 56 mètres, longueur tozali na 116 mètres. Baya eutaki na province ya Wish eyaki biso moko awa nde tozosala babanko fabriquer babanko oyo kokota na temple ya sika. Musala oyo ezali kosalema awa ezali biso moko nde tosali batisani ya kafu oyo esalemi awa na Luanda pona musala oyo ezali kosalema ya 30. Papa akabolaki 4 tisani ya makasi pona kosilisa temple oyo. Tosalaki premier tisani na le 7 avril, deuxième tisani tosalaki le 7 avril, troisième tisani tokosala yango pe, quatrième tisani tokosala pona kokontinue misala oyo tokosilisa. Misala oyo ndenge ezali kosalema ndenge tolakisi bino partout batimbangiste pe mokilomba bazomona yango. Temple oyo ezali kaka pona batimbangiste ya Angola de ezali pona bato nyonso oyo akoki koya kosala. Tozomona memi banoki mbangiste bazoya kosala misala awa.